savon, ça. Larissa Woyo, le thème de Tibula, Force One. Complexe ezali lokola moto malade oyo bakoki koyebi kolula mama soki oyebi litatongo koyeba balela singa mama etimoma mosala ber sri mambika wakanda lokola moto malade oyo bakoki soki oyebi kolula mumuna soki oyebi litatonga koyeba balela singa mama ofiki basakila meka kozoma ejour okokuta bilemo ya déception me miso tangisanga estagne na mabele lokola mvula matanga bolingo molaya koleka kutungula ya nowe utemelelaka yo katerina mamondo abotanga sans problème mama abotanga yebi yango matitoko okotospiania isonanga chambe sorinanga sapa alionanga sebo boatiko isanga. Bonjour mes amis, moi c'est Willy Boula, LHJ, Mamadou, le grand Popoyou, Ziggy Marley, des boules, c'est-à-dire Mignon Moulaï quoi. Bel et bien dans Bruxelles, Nana Katia Wabor, Nazolanda Masolo Belé, je suis vraiment le média, je suis coaché, Nana Katia G, Nazomona ma polémique, Negezoleka, ma finga Negezoleka Namboka, mais moi pas si quand on a monté ma pona. Total rappel et sika to outi poto be sika to kendeke vraiment na baina ko pesa na mbote na BM TV Beti Mwamba TV na musika ya za manager na ngai c'est-à-dire ngala kuma nzinzi na ko pesa nga misala makasi bere mena ko ka ko sala nguko tala ka biso ba wo na utena o musika sika na komi na be sika na zepe sika na okay na ebi c'est-à-dire ngana ba bo polémique ya ko finga polémique ya ignorance moni source noyau babi soki mbiaka soki doyen ngaza doyen na bino boy bien na doyen na bino nga bandi moi avant bino na génération na biso na bandi moi avant bino génération wenge je fais partie c'est-à-dire wenge za bayana ngate wenge za biso ba oyo ba Willy Boula na bango après to tala ndenge osika to ko koma oyo maintenant mona ko finge comme makasi mingi muto abimisi ngai c'est-à-dire ça moi pas si pour na mutu pe oyo ngai na façonner ce qui le loi finginga baninga na ngana baleki na ngana bayaya ba osepela na ete c'est-à-dire ngai muta façonnenga nazo finga ete et la personne qui m'a façonné qui m'a initié pour le lona comme na studio na ndaku au studio na ngako studio bilili muta façonnenga na comme na point où il s'appelle Kofi Olomide abada papa rapa c'est-à-dire de génération en génération l'homme qui a 26 albums la G 26 albums fois banze monango. Si vous avez tata, il y a un kolo à papi. C'est-à-dire que na minto na za papi. Bobenganga papi pour vous. Disons un peu papi poupouille. Toloba papi poupouille. Voilà, merci na nembo bien. Voilà quoi. Tout me cause na moi respect mo. Tout tika ko comparer le créateur na la créature. Moni et l'autre mutu a créé. Et l'autre mutu a créé. Tu sois créé loco, tu vas copier, tu finis à créer, tu ignorer, son point. N'a pas ça message à ma casse. Quand tu fais le finger, oh tu finger wana. Azali demi-dieu, il y a des artistes congolais, il y a des artistes africains. Demi-dieu sont la vie demi-dieu. C'est-à-dire destiné na biso. Moi na mutu na destin on Zambia, ça dit biso destin na mutu, moi na mobali que na destin de nzamba lobai que non voilà na okomati âge boy mais destiné ba déviement que ça dit biso ba auto tangi ba classe aussi ba diplôme ya ngi destin nzambe mais la carrière musicale professionnellement parlant tina comment les lots de boules c'est grâce à Kofi Olomide
Kofi Olomide azali demi-dieu, il y a réussite, il y a carrière na biso, vie professionnelle na biso. C'est-à-dire, auto comme on a poto, mututu aleka na sentier battu, mututu aleka na chemin à Kofi Olomide. Lelo to comme mon demi nzambi. Moi parti en nzambi moi kota na katne quoi. To comme on va danger. Mais or mutu asali biso le vrai demi-dieu, c'est Kofi Olomide. Le Willy de boule, on te bien le de boule, maman botanga ya bia botanga kitoko. Mais mutu atekiye. Eza Kofi Karawana. To betele mama boko, vraiment to betele mama boko pour na Kofi Olomide quoi. Hein? Mobali ya mama si, to betele mama boko, c'est-à-dire azana mwasi na ndaku akolisi bana azakoko. Total la place to kofinga, na place to kofinga ti. Soko komi lelo koma, soki to komi o esika biso to komi lelo. Eza grâce à demi-dieu Kofi Olomide à Bwepa Mumbadima Papa Arapa, voilà quoi, hein? Et plutôt maintenant qu'on suit ça côté parce que ça pensa et l'ennemi et qu'on dénigrer un grand homme comme Yé. Vous comprenez? Surtout yo quoi, surtout yo me donne tout ma casse trop vraiment quoi. Tout me banga montor nanga, hein? Mais quand on y ko la banga montor ya Zigi de Boule. Je m'appelle Popouyo. Et je suis votre doyen. Dans l'Ingamagamo, trop de mena côté en haut, moi minime. Mais oh, Monique et les ayés, ça rappelle bien. Bon, t'as titre nango quoi. Titre nanga yango. Titre nanga yango. Ouais, puis comment déco à comprendre tinanaï. Allez, sur ce, Nzamba Kumbama, Nzamba Zanabiso tout quoi. Je vous aime tous. Joli. La famille, ça c'est la potion magique, ce qui fait en sorte que la barbe est pousse et les cheveux en même temps. Le meilleur produit du marché est là. Donc les gars. Il y a interprété quoi. Ceux qui ont monnaie, boy.
Merci Maniké. Merci. Merci. Zoma disque. La chacabama mwana mama kona foye 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 mwana mama kona
La beauté parisienne, elle lui dit deux. Si. Eric Lopele.